Papa, maman, edingo asila, edingo akalawana ya siko me. Toyebe edingo namboko me, edingo asila, toyebe edingo te namboko. Victoire est certaine, tu as gagné Maroc 2 buts. On soit 2 buts. Vous avez confiance dans le coach? Bon, parce que au moins dans le match aller, Victoire est dans beaucoup. Ils ont erreur, il y a coach, il y a qui peut faire résultat. Mais les lots dont tu as arrangé déjà derrière, on a vu sur la Nyonso. Les lots sûrs et certains, tu as gagné. Que pour toi, Congolais, c'est la première fois que Congolais, l'équipe de malgré tout, tu as des déceptions, le match était légal. Mais avec les joueurs de Zanabango, espoir est allé. Coach, Atira Bilo, on a ça la rana. Abel Sabisson est tombé à 4-4-2. Nous sommes Abel Sibiso Bongo, tu as gagné le match. Quand on a Ebi, on a pongi, match est à 3-1. Pour un match à l'élo, donc, à ne pas discuter. Coucou, bonjour, bonsoir de partout à Kinshasa, à Tozana Willery, Talaka RDC Mboka Makambu, Tozana Willery, Totala, Lelo Macheza, Lelonde, Lelo Babi, Lelonde, Oye, ce qui se passe, ce qui va se passer aujourd'hui, dans le match à Lelo, Bisobana Kin et Indi Mabé, donc Kinshasa en mouvement, Kinshasa, tout le monde veut que RDC gagne, Talaka Elo Rabouene, Tinga Bandana Bota Mano Namona Narate, tous les Katana barrage Bonne Tokomia. J'ai un grand exploit de voir que notre pays, sur le plan foot, tokomi à niveau oyo, mais dans le comité, tolingi ne tokoma, ne totambola a tozana Willery toyeba, to solola na bandeko ba kinois précisément na centre-ville ya Kinshasa toyeba, to solola na ndeko. Noko, bonjour. Bonjour madame. Tozana Kinshasa. Ouais. Tozana côté nini ya Kinshasa? Tozana Willery na commune Lingwala. Ok, papa tolingi toyeba match à lelo pona yo. Ah déjà to sala 1-1, vous êtes déçu, to bando c'est la victoire. Mais si ko to sali 1-1. Pona yo zo mona vraiment lelo match à lelo ezandeni. Est-ce que espoir est ça? Espoir eza makasi total attaque kilima ndenge kilima eza c'est espoir eza makasi mata ekita baloba te tokolekaka toza déjà na espoir na volonté tositoche depuis butu bana kin baye mabe balobi donc Maroc tombera aujourd'hui pour un score réel combien ponanga c'est que ponanga na luka ta ebele te na luka ne fiske 4D na luka ebele te ne fiske 4D donc pona 2 aga 2 ici 4-0. Ok, merci beaucoup. Papa Lobina Bisso 2-0, 2-0 dans les lots. 2-0 Maroc et Zokweya, Balobi, Maroc. Papa, bonjour. Bonjour madame. Ah, Naom, non sentir Karo Kinshasa. Ouais, on a Kinshasa, pena. Tu as précisément na Willery, na commune, Lingwala, ne Marambouezali. Ok, Babi Maramboueza, Kotoyo, si vous Lobi Nengani pour un match à l'élo. Pour un match à l'élo, donc, à ne pas discuter. Bah, il y a pas espéré que tu aies ma victoire, na biso to rien na Ngoto, et là, on va me souhaiter. Vous assure. Nasir, pena, Nasir, na Badioro, na déclaration, nous sommes sali, pena, Marambutu. Donc, on gagne, pena, match au Simba. Et Indi, et Alobido, et Simba, score na yo. Score nanga. Dès que tu mets à 2-0, et pas na maman 2-0. Ceux qui passent à ma casse, bah, tu peux attendre mon quoi. Oh, égalité aux ala nangote. Bi marqué à l'extérieur, contre double, tu sais, tu mets en 4. Na o ya biso koto 5 yo moko beti kaliki ba moko balongwe bon on a gardien total ba joueur classement ils allaient bien bon classement to sala ki jouana to sala classement bien mais coach Atira Bilo on a sala rana Abel Sabisson est tombé à 4-4-2 nous sommes Abel Sibiso Bongo to gagner match so Abel Sibiso ne Abel Sibiso à ça de martyr aux Arabes Moboulou mais la martyr na moine bandeli match ezaki bien na mono nzena deuxième période ne herbe changement on ande ya que bouger moi mukete et faire changement ya ko sala a sali changement mais ezaka makambo bal to ko discuter en côté parce que moto abando sala ni moto abanda ba dioko wana ayebi makambo na bango ne ba salaka donc ça changement wana par rapport ayebi bena kete makambo ne na sali boy ne ko simba donc et simbi nango pété ezaka journée mais ya lelo pesa journée to pesa ka na biso chance. Ok, merci beaucoup, merci. Tu peux sa chance dans Léopard, tu peux sa chance dans Mboka na biso talarara. Tu as la oh ça RDC mais tu as l'époque il y a Moko Fachibe. Donc, espérons que le Maroc
Tombera. On continue. Ok, Tomoni papa Télémia. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni. Kimia Rayo. Ah, toi na kino, on a lo yenge déjà euro et ça neni. Kine ala isengo magasi po za deuxième fois na biso to rende coupe du monde to surtout que déjà pour to moni déjà na vision. En tout cas ngana herba kenda to zala te je pense. Herba kenda to zala te mais o to biso moto mona ngo to rende. Vraiment aussi. OK, siko moni ndeni match lelo to gagner to repola to sa nul. Te match lelo to gagner match za score ngana ebi na monya wana pongi match za 3-1. On gagne 3-1. Amoni yango na pongi boyo kaonga na oyoka donc prophétie. Prophétie na ngave meza 3-1. Na premier mi-temps to rende 1-1. To zongi to bakisi bango moko match esili. 3-1 wana lobi papa lobi to gagner 3-1. Siko pona match à la fois passé. Vous avez qui déçu comment? Non, match la o elegaki nazaki déçu te pona yebi match ezala bongo. Score match esengaka pour gagner, pour perdre, pour sali pe nil. Par rapport au classement et coach, ça va? Non, ça va. Le classement n'est pas bien. Je me suis dit que le coach a maïle, a mundele, a maïle. A coach a déjà l'équipe à miner. Bo bangate ke a kutu na mboka mino bo sali nul. Bongo na mboka na bango moko na bo bangate. To bangate, toi aussi, to gagner. Dans des heures to sepela. Oh, mais bon, yo mon dire to sepela déjà. Voilà quand tu sepela. Yo mo na te. Non sentir mama casse net ka bonne année. Bonne année. Les gens ont la bonne année. À ma 29 bonne année. Donc balobi lelo yinzi lelo ko yinda lelo na pokwa bonne année donc ambiance comme pas possible. Kinoanyo Sazan a besoin, Mbokanae gagner. Kinoanyo Sazan a besoin et Simba. Papa, bonjour. Bonjour maman, bonjour. Bonjour. Bien, Kimia. Ah, tu es à Willery ou comment? Tu es à rond-point Willery. À rond-point Willery. Papa, Nalingi, Opesa Biso moi à Vinayo par rapport à match à Lelo. En tout cas, par rapport au match à Lelo, on a vu comme tel mais sauf qu'on espère de bonnes choses dans le match à Lelo pour que tous la qualifier. C'est ça que moi je peux dire. Donc, on a espéré. On a espéré, oui. Par rapport à un match à la fois passé, au Ponayo, au Bongi César. S'il y a à rectifier, en tout cas, entraîner une équipe technique, c'est pas c'est professionnel. Et ça, domaine, des fois, il y a pour améliorer le jeu par rapport à Oebetamaki. La fois passée. Bozo bangate ke na mboka na biso moko to sali nul mais libanda boza na assurance bozo bangate. Non, Kobange ezala te, tu sais pourquoi? Parce que tant que ba Marocains balongwe kuna ba yaki koto, ils avaient aussi peur que non te ba kopola. Mais Dieu a fait grâce aussi de leur part, ba sali pe nul. Tout comme ça to sa pe nul kuna be to gagner pe bango pe kuna, c'est toujours comme ça, c'est le foot, c'est le donc il y a le foot, il y a l'autre. OK, merci beaucoup, merci pour l'intervention na yo. RDC a kende mondial soué na biso nyonso est-ce que ko Simba est-ce que ko Simba nga lobi na ngé ko Simba bon je sais pas tozo espérer voyons voir tina pourquoi ce qui va se passer. Sepela TV ezali décodeur ya banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndako mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o collection ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant ezalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye bien congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye bien donc Sepela TV za ya banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora?
Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simon, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésité na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République du Congo na ville province ya Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter la numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yeboye ezalate ndeko kosazarde te agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie Wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mobobé Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le frappe na retour. Bonjour papa. Bonjour maman. Ok, tous un rond-point Willery, tout le monde a ambiance na kin lelo lokola bonne année. Ben impressionnant pour la match à lelo ezande. To gagner penda to ke mondial ya sir penda lelo ya sir. Parce que to gagner 2-0. Donc mondial ya sûr. Ya sûr. 2-0. 2-0. Bozo banga teke kuto sala nul na mboka na biso moto sali nul bo banga teke libanda kuna inde la biso. Ngana bike RDC na pays na ye awabino betete mais libanda pe ça espoir. Ah bon? Après ça espoir. Si par rapport ya match à la fois passé, classement wana nyonso nde le cas qui ça va to maintenir en haut. Bon. Ngana yo toza entraîneur te entraîneur nda osala musala na ye pour la to beta. Parce que Berger a monaki la fois passée à Corchango, il y a bien dans un mètre à terrain. Mais en tant qu'amoureux à foot, au monaki un match à la fois passé les Kende. Bon match les gars qui bien pour les gars qui bien parce que Maroc a go betaté. Abane go banga. C'est que kuna pas ko kakate. Babi Maroc abanda banga Maroc a koka et l'autre bien que ça mais un facteur chance. Ah. OK, merci beaucoup pour l'intervention nayo. Nous continuons toujours à avancer. Toujours avancer, moi la Congo. Moi la Congo. Moi la Congo. Bonjour. Bonjour maman Langai. Boni. Qui m'est allé? Obi lelo Maroc a ressemble. Lelo Maroc ressemble lelo a ressemble na mboka na e. Ya ko ba kuté ami. Assurance makasi boy lelo nezo assurer. Te poto ba congolais assurance premièrement dans ba congolais ba na mboka. On équipe so lingango mingi malgré tout to ba déception na match était ko légalé mais avec les joueurs de Zanabango, espoir ezali. Donc vous savez la match aller mais vous avez déçu. Ouais, tu sais que le match aller mais ça a entraîné en défaut, ay bané ko aligner classement na mais depuis que match aller lo victoire ezali. Pour na yo to gagner combien?
bon pour la ngai ya mingi le bateka to na bika ke maka ko sambwa na 2-0 esili 2-0 na Maroc 2-0 ah Maroc à Sambwe Maroc à Sambwe bonjour papa oui, bonjour maman ah toza na rond-point Willery tozo mona ambiance tellement on dirait bonne année on dirait nini ezaka pour la match à pourquoi ah oui donc ambiance tozo mona ba Congolais toza na ngo ça pour la match il y a l'autre bête à 20h30 contre Maroc match wana bozo banga ngo te parce que na aller awa na stade taka mamboleka ki na martyr na biso bozo banga ngo te non le robang exact victoire est certaine to gagner Maroc 2 buts on soit 2 buts au sali confiance na coach bon parce que au moins na match aller victoire c'est qui na maboko ezara erreur ya coach nde c'est que to peut sa résultat na mais lelo donc tu arrangé déjà derrière na biso na nyonso lelo sûr et certain to gagner donc OK ta la match na motema okita oui évidemment donc motema na za okita na ebi que victoire c'est Léopard donc Léopard Qatar 2022 to kin Qatar 2022 balobi tokei pour na yo papa score est à combien non bien tu as gagné 2-0 wow 2-0 tu as gagné Maroc bon là OK papa lobi 2-0 Maroc et kolala merci beaucoup d'intervention na yo 2-0 bonjour papa bonjour maman journaliste OK ah toza na rond-point Willery tozo mona ambiance ndenge ezali mutu nyonso aza en mouvement bien que match ezala ngo na pourquoi ba impression na pour la match aller. Mon impression est celle-ci. Je pense que c'est l'entraîneur qui doit normalement bien classer les joueurs. À ça, le classement, il y a bien vraiment pour gagner. La possibilité est là, nous pouvons gagner. Nous avons les meilleurs joueurs de moment. Mais ce que c'est le classement, il y a bien. En tout cas, la victoire nous appartient. Donc c'est pour dire que l'autre fois, ce qui est résulté, c'est qu'il faut être entraîneur. Oui, erreur est entraîneur. Au moins, il y a un changement. À côté, Bola, c'est ce qui est en Niwana. Tant qu'à côté, Abimisi a travailler ceux qui sont soit mati. Alors, à Kolo, il couvrir Yeming. Tant que Abimisi joueur, à côté de Bola, c'est Bisobi, côté où est vide. Je crois que c'était une erreur vraiment grave. Mais par rapport à la qualité, les qualités de nos joueurs, ça va. Nous sommes sûrs que Simba. Oui, les meilleurs sont là. La qualité de joueurs est très bonne. Nous avons des bons joueurs. Mais ce qu'on a commandé, Kotia, plus le mot pour te gagner. Donc, à s'appelle plus le mot pour te gagner. Ok, merci. Bon, papa, pour le score à l'élo, combien pour nous? Bon, vu l'expérience, score na Maroc est vraiment. À part Banda en 63, tu gagnes 3-0 tant que tu gagnes la Coupe du Monde. Mais dans le retour à Betarate, tu gagnes 1-1, au moins 1-0. Moi, je pense que nous devons gagner par un but à 0. Tu vas gagner. Un but à 0. Oui, oui. Merci beaucoup, papa. Merci. Ok, je vous en prie. Papa, bonjour. Oui, bonjour, maman. Tu sais comment on a un rond-point Willery, tout le monde a ambiance à Willery. Ah, pas possible. Ezani. Bon, tu as un sentiment pour la Mboka na biso. Les autres la Coupe du Monde dans Maroc, Lelo, à partir de 20h. Les autres salanga et 5 ans pour gagner. Parce que Tokenda qui déjà a la Coupe du Monde tête au bêta dans les Londres to gagner Toké mondial. Les Londres gagner Toké mondial. Et ils ont ça dans un makasi naza peine le mboka pour naza congolais. Ouais. Je suis congolais na ko boya école na ngai te mboka na ngai te pour na so disa soki banani. Nazo soutenir mboka na ngai to kende liboso nzamba sala biso grâce to gagner match ata 2-0 ata 3-1. Ata pesa biso précision pour na yo to gagner. Bon pour na to gagner ata 2-0. 2-0. 2-0 pour la RDC, tu as gagné 2-0, tu as gagné le Maroc. Ah, écoute, beaucoup qui n'a pas gagné 2-0, tu as gagné. Bah les arrêts techniques, hein? Autre solo bah na les terrain tant tu comme na terrain tu réaliser tu remontes, hein? Tu as gagné. Par rapport à coach, par rapport à classement, ça va. Bon, par rapport à coach, bah changement de ça là, ça là changement mon boy ça valable. Ah ben ça va jouer au bazalou, bah bête à poto ça là. Tous à la inquiétude, tous à la peine, tous à la joie parce que atika répète biso ba stress mo bona joueur ya zo tia hein bazo sala makambo et bente ba se plaisir biso te quoi atia classement mo eza valable eza facile ya robeta poto gagner to tia 2-0 na biso tozo quoi wana
Ouais, merci beaucoup. 2-0, 2-0. Ce tobito c'est la statistique déjà awa. Donc 2-0 des opprimés. Moussou Salobi a lala qui a l'autre donc pour naïsa révélation. Je sais pas quoi. Déjà tous a 2-0 des opprimés. Kino Balobi RDC Maroc va tomber aujourd'hui donc 2-0. Bonjour madame. Tous en a rond-point Willery, tous en a ambiance, Elembo et tout. Et ça bon, Elembo, Zomona Oyo, ils allaient pronostic il y a match, il y a barrage retour Qatar 2022. Match wana, ils ont match moko, il faut tomber tango vraiment na boké bignonso. Parce qu'ils ont match moko to ko perdre té. Oui, biso bana toko là, tu es bien to na bakina mondial té. Mais cette fois-ci vraiment tout ça fait déterminer pour to kene pena mondial wana. Toujours kende yango pe to ko beta balle kitoko. Ngada asir que match to gagner yango. Vous êtes sûr na ba joueur na bino na coach na bino, vous êtes sûr que match aussi. Bon, madame Omoni, ba match nyo surtout ba to beta na terrain za ba yende ba joueur. Mais ndenge to beta ki ana na capitale na biso, to mona ki wa ba fight moko entraîneur il faut bongsa millier na biso. Ngai kutu mpona ngai il faut abeti ça, mais chaque il y a abeti na 7, to beti mupanzi to beti to beti wisha. Tobeti siko moi mon pension tobeti bakambu allez après tobeti kakuta après kakuta il faut tobeta siko kebano abeta place wana donc match de pour ngai vraiment classement na OP c'est ça classement moko na ebike en tout cas toujours gagner bango D. Bon vu match à la fois passé ndenge lekela ki ndenge lekaki wana match de lekaki ba fa ya kini pour ngai la mona on dirait arbitre comme plutôt entraîneur a salé changement de ko ningi samkie. Non entraîneur changement au sali pour ngai et produire biso na eloko mon côté. D'ailleurs coup pour ngai inde ko bomande. Omoni ba entraîneur balingaka moko boye bon boti entraîneur ça la choix na ye. Boti entraîneur soit choix na ye ndenga cela qui la fois passée j'espère que cette fois-ci en tout cas akosa la makama bien. Siko pona yo score na biso ndenge to lobaka score. Wana la kinoiserie score. Score na biso le logo za combien pona yo? Non madame omoni avant na pesa na no pronostic ya score ya bi ya babi lelo il faut bango bien que non. Tozana ba possibilité nyo surtout ya ko gagner. Mon soto ke 0-0. Biso to tikali. Sikoyo il faut tokende soit toke 1-1 tokende prolongation. Soit toke 2-2 biso to leki. Donc il faut te bango dire bien que non tozana tant ya ko perdre té. Donc match à lelo match à 2-0 soit 2-1 to leki na biso. Sans problème. 2-0 soit 2-1. Merci papa, merci. L'intervention là to continuer. OK. Là toujours na Willery toujours na Willery awa. Todo ça là. Todo tala nenga ambiance ezali, ambiance na Willery, ambiance na Kinshasa. Ko pesa 2-0 mama, eloko ezate. Elo de l'élection 2-0 kutu boko kiango te. Awa trahison elekaki makasi mama, mais trahison na trahir bino. Trahison elekaki. Na trahir bino. Bato ebele ba trahir. Trahison ekozala te, talaka kuna mboka bapaya. Tozala dur, to manquer bango de. Mais kuna pe ba retruquer bino. Na ya retruquer biso. Neti penza arbitre boya ba penalty na biso mususu. Ba mort na bato mususu wana nde batiraka. Siko kuna ba okende te ba otika la. Edingo aloba déjà boleka te. Edingo na to éviter edingo na nzambe te. Edingo na nzambe te. Maloba to leka te to moi déjà est comme compliqué. To koleka na beta déjà na butu to gagner 2-0. Waouh, chef alobi na butu déjà 2-0. Donc papa bonjour. Bonjour madame. Pona yo ya lobi 2-0 yo. Pona nga to gagner 4 billes. 4? Oui, 4 billes. Donc, quand on a martyr, tu as mais kuna 4. Makambo ya auto kokite mais kuna espoir tozana ngo déjà. Elo ni ezope sabine espoir makasi. Eloko tala ba joueur tozana bango. Baza tozana ba joueur à talent. Hein? Neti toza lokola tokomi par exemple, il y a club d'Europe, de l'ORDC à se qualifier. Donc, qualité de joueur, on est rassuré que tu gagnes. Oui. Ils vont coach kasi. Non, coach peut. Par rapport à un match à la fois passé à vendredi,
eza mambo bongisa ou bien atika classement ka bongo to ndeni elo ni esala eno ke to pola to pona biso to benga de fait hein. Bon na changement ya bolasi moi bokoswe monaki siko tozalaki pe millier na biso ezalaki ya kokufa moyen bon nga na osenga entraîneur na biso a motiver mingi millier na biso la tokokende pepele. Ok, merci beaucoup papa lobi million de salaki keto lala pona yo. Non bon match équipe akate ke so ya mimupaya o gagner pa na Maroc abeti compétition abeti du monde abeti kan biso beta compétition mo côté mais sur le terrain nazasi to gagner na ba joueur ngana sana bango na minute na classement natal de Jésus pe sa victoire à 2-0. Classement on a yango ka to betela ki la fois passée té classement na télé lo mais chaque banda match donc classement ba pesi donc en tout cas mutu wa otika la désolé ça en tout cas lelo vraiment Maroc alongaka epa nae na palmarès au total vraiment to kanyake mingi epa nae donc Qatar 2022 est sûr non na Qatar biso to zawana pona ko motiver ba joueur na biso pe po bendele ke liboso po mboko atika OK papa lobi 4-0 yo lobi non na minute ba bionga moko na zanango awa tange congolais ami balé siko ba joueur wana ba meilleur joueur wana ba créateur sur le terrain toko cha ba biebele na sana ba joueur. OK papa lobi ye mora ye na 2 buts na ba joueur o ba ko sa ba créer pe kuna 2 et sali 4 papa pona yo lobi ni pona nga ya ko lobeza ebelete na féliciter ka équipe na biso poke tokende liboso poke tokanye bango kaka donc pona yo lelo toketa match na kimia nyonso e osimba kimia ezali mais tokokanye match qualification ya biso na Maroc bo banga teke na martyr tokokite oyebi ke na martyr bana na biso ba motema mabe makasi ka epa na biso balingi mboka na biso ekende liboso te edingo abito lekate père edingo abito to lekate papa mama edingo asila edingo akala wana ya siko mais toyebi edingo na mboko mais edingo asila toyebi edingo te na mboko babi edingwe abunda akacha beta abale te donc tolongola ezaka ndenge wana ti ifale tolongola edingo makambo abale bale biso Qatar 2022 tokozala kuna Qatar 2022 pona yo pronostic ya combien pona nga 3-0 kaka 3-0 donc match eza match eza kitoko match ngaye yo papa ngaye yo nazawa liboso na yo pona yo eza ndenge nini lelo lelo ekozala esengo ya makasi mpona RDC oloba bongo mpo oza congolais obi ozoloba ngo vraiment bongo eza bongo toana susi mpo tokeke coupe du monde 2022 banda 48 ans ti lelo tokendaki te yo banda obotama na okenda mwana yango te il faut tokende mpe totala mpe na coupe du monde makambo bozosala soni na Congo mboka monene bo toana richesse nyonso me tozozanga kokende coupe du monde siko vu ba joueur toza na bango c'est sûr que to gagner par rapport à ba joueur te pour qualité ba joueur peut jouer un rôle na entraîneur donc vous êtes sûr que match à lelo to bando ganga to sepela to sambela nzambe makasi po apesa bango makasi po to gagner bango yo sambela nzambe dingo alobi to kete edingo azanga na mboko to yebe edingo te edingo abeta ka balte za katiere to pesa ye confiance nini po alobi ke to kende coupe du monde te biso to kende siko par rapport ya match à la fois passé ndenge elekaki pona yo match à la fois passé lekande ezaki mboka na biso nde ezaki bien te awa balongoli makambo ya politique bakomisa makambo ya bale o kende bo il faut le par apola po kende le par apola mais biso tozosenga ke ndenge tokendaki libanda nde tobeta makasi kolekaki awa toloba kopola na biso le pas est victime ya politique eza victime ya politique ko po biso ato moto totambolaka boye ezaka o match na bino bokopola tokomi eza makambo ya Congo te ezaka makambo ya baluba nde ekomi makambo ya poladini ya bale nde ezalaki kaka nde tosenga nzambe asunga biso tokanyeka likolo kuna 4-0 lelo nga na yo ta match na yo ça va tokotala bien avec mes chaque espoir ezali biso tozoloba ebele te tozobebisa nde bamarocain toza deya na terrain na mabele na bango moko meshak aza wana luis aza wana lelo tozoloba ebele te lelo nde mokolo na biso na Maroc fo tokanyeke a 3
Donc Maroc va tomber, Tosilisi, Maroc va tomber, le long na pokwa balobe za somo, maintenant on va se préparer. Déjà je vous dis au revoir, Tosilisi a pona lelo, merci. Na batu nyonso ba assister biso, merci beaucoup na équipe technique na biso wana mona na sima caméra Kelly Kiala, na moni cordon na biso Gradi Moua Etano, Tobo sanité balobi clé boande makambu. Donc ya yemoko César Ngadi ezo Simba, tout le monde est d'accord. Au boy, au Salimo Kilinayo. À ce soir, après le match.